Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Yango ezoyinda kaka. Makambo ezoyinda kaka. Ba vérité ya somo ezobima kaka. Makambo ya somo ezobima nango kaka. Yango baloba kaka botama Congolais oyoka elengi wapi. Soki babotaki yo Congolais te, en tout cas zongela babota yo penza Congolais oyoka elengi. Na Congo na biso ba news ezangaka te, ba information ezangaka te. Na Congo na biso ezalaka nde somo nde likambo ya tour oyo eza ya Cardozo mille esprit na mama Étoile, mama Yolande Étoile, mama moko ajwaka kitoko wapi. Nini ezoleka entre ye na Cardozo bandeko? Cardozo somo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Cardozo mille esprit na mama Étoile. Nini ezoleka entre bango mibale bandeko na ngai? Makambo nini ezoleka? Ya minene nini ezoleka? O juste eza nini? Makambo eza nini bandeko na ngai? Avant tokota na mwa makambo nyonso tuka ndenge ezalaka, na osenga nanu na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse terrible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko nanga et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga makambo ezande awa yango ezalaka bien bozwa nanu bakiti bovanda. Makambo mosusu soki tobeta masolo ezalaka bien ozwi mwa kiti na yo ovandi. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni, mwa eloko kolia pe ezanga nango te. Kote mosusu bozo liaka, kote mosusu bozo melaka, kote pe mosusu bozo landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya kitoko wapi ya kitoko makasi mingi. Bandeko nanga toza na sango moko ya mawa kandenge boyebi sango ya mawa ezaki comédien na biso Kyodo akufeli mwasi donc na mwana azalaki na zemi kandenge ezalaka zemi 9 mois jour okendo bota nde naye na mwana bango nyonso mibale bakufi osala pasi penza mingi na motema. Yango tosengi na bino nyonso bolandaka Étoiline Inès TV moi message ya ba condoléances, moi ba prière, moi soutien na bino kandenge to salaka et kosunga yepe mingi makasi. Et de l'autre côté, Madjabou Talent, Madjabou Rafiki plutôt, ezo continuer nango kaka, donc chaque samedi et dimanche kandenge boyebi, donc lelo déjà partir à 20h na air ya Kinshasa. Déjà Madjabou Rafiki et Robandole Kanango na Madjabou Talent. Wana tokende pe to landa to soutenir pe evre yanzambe kaka ndenge ezalaka. Bandeko nanga makambo ezande ya somo. Makambo Cardozo asaleli mama Étoile.
toyebi ke mama Étoile azalaka mama moko oyo se respectaka mingi mingi encore mingi makasi. Mama Étoile tomonaka ye na babuzoba te ke no o tomonaka ba comédien mosusu ekendaki ezongaki obo te. Ye penza ezalaka ka musala. Mama Étoile azalaka na ye soki ya mikotisi na ye na musala ezaka musala. Aboya na ye ba makambo réseaux sociaux ekendaki nazwa mobali soki ya ndenge nini nakende soki ndenge nini. Mama Étoile alinga biloko wana te. Ya kokamwa eza komona manquement ya respect oyo Cardozo mi l'esprit azo affiché envers Mama Étoile. Ezo sala pasi bandeko nanga komona Cardozo façon ake kobeta na kobeta Mama Étoile bandeko nangai. Abeti ye penza mbatako neti ba camarade kande to monaka. Moi koswana ye Cardozo parce que Mama Étoile silika ki na ba réponse au Cardozo abando pesa Mama Étoile. Mama Étoile silika ki alobi te okoki kopesa nga réponse a bongo te. Mama Étoile apesi ye mbata bandeko nanga ye pe ake kozongisa mbata wana. Alobi tenga otika yo tenga pe na zongisela yo azongisa kiko azongisi penza mbata bandeko nangai eosala pasi. Eosala pasi mingi na motema. Mais de l'autre côté pe esengo ya kitoko parce que mama auti kolamba. Balobi soki mama alambi baliaka kaka parce que tango mama alambaka atiaka ba episi nyonso to. Atiaka penza biloko nyonso to na kati parce que mama azalaka na posa en tout cas biloko nyonso ekende kitoko. Yango alambaki ya tout oyo Misanthropie film moko kitoko wapi. Définition nango bandeko nanga pona ba o ba yebite définition nango eza que batu oyo bazalaka ba dictateur moko boyi. Donc butu oya lingi asala nde oya kosala. Aza wana pona ko imposer batu. Aza wana pona ko yebisa batu sala boyi kende boyi zongisa boyi. Wana penza nde définition nango. Siko bandeko nanga na film wana lelo to beta nanu masolo ya Cardozo na Mama Étoile Yolande. Pona bandeko nanu bakoti te bakenda otala film wana te na osenga na bino bokota bokendo tala botia ba j'aime na bino bosala partage botia pe ba commentaire na bino na système kaka ya bien. Film wana eza na chaîne ya Bellevue Kandila patron na Mwasi Nzambe. Kuna nde film eza. Kuna penza nde masolo eza. Siko bandeko nanga to yaki poto sala analyse. Ba film bongo ezalaka bien soki film eza ya sika to yebiso nyonso to sali analyse ensemble pour que esala nini esungaka biso nyonso. Bandeko nanga analyse na biso ya lelo eza komona comportement ya Cardozo mi l'esprit envers Mama Étoile. Mama Étoile aza mama bokilo ya Cardozo. Mama Étoile na film oya sika ya Bellevue ye mutu abota Vini, abota Ronel, abota Maria. Sikoyo kosala ke Vini ba ekobala na Cardozo. Cardozo makambo makasi moko na ndako libala pas possible. Cardozo alingi koyoka mobali na ete. Cardozo donc ye penza dictature nde likambo. A dirijaka mobali. Onyonso koloba ifo mobali asala. Onyonso ya komona ke ifo esale maboye. Basala ngo ka bongo. Mutoko ya koyebisa ete azate. Bandeko nanga imagine mama bokilo ake kotala Cardozo. Cardozo akotala eka bongo. Ata sucre ya pamba ezate. Ata ma ya pamba ezate. Mosusu mama bokilo akoti. Vini aza na ndako te. Omona Cardozo azwi sac. Atiki mama bokilo na ndako alobi nga na ke église. Sikoyo mama bokilo avandaka na bakiti to. Ozala nde nini parce que yo moko mokolo ndako mopaya ye na ndako na yo otiki ye yo ke église. Ata nzambe ke ko priya koyoka yo. Akoyoka yo te. Yango bandeko nanga mwa toli.
tolika ya muke kandenge boyebi bandeko nanga ebele ya batu lelo surtout ya ba jeune fille bazo sala bongo mingi makasi soki ya bali c'est fini ya sondoli famille ya mobali na ye ya bali na ye surtout soki a se retrouver que non mobali alingi e mingi mobali ayokaka e mingi c'est fini akomi komona belle famille na ye neti batu moko boye baza na sens te bandeko na ngai na pesa bino sekele o ebele ya basi lelo ba ignoraka mibali ebele balinga ba famille na bango sikoyo mwasi ya libala zala na terme kitoko na famille ya mobali na yo eza teke o ba mosusu balobaka o nazala na bango terme bia ta soki ngana ndeko na bango ezo simba te bango bakokota te mobali soki alingi yo te ata soki famille na ye pona koloba to pona kokotela yo soki alingi yo te bandeko nanga alingi yo te mais o esalaka peke mobali akoma penza na niveau pe mosusu olinga pe mwasi ezalaka tango mobali akomona ke non mwasi nanga alingaka famille nanga mwasi nanga akonsideraka famille nanga en tout cas esalaka ke ba mibali ebele akomi na mwa esengo mobali mosusu omona ta soki azalaki na mwa bolingo abakisi lisusu mwa bolingo parce que amoni ke non famille nanga mwasi opemiza alingi yango kolinga famille ya mobali eza te ke okebando visitaka bango chaque jour te maloba pe na yo ozoloba envers bango tango babengaka yo to tango bavisitaka yo ndenge nini ose comportaka bamosusu bakanisaka ke non kolinga famille ya mobali eza te ke na badopesaka bango bambongo wana penza nde kolakisa bango ke nalingi bango te comportement na yo attitude oyo ozalaka nango envers bango ata soki bosolola bongo ata soki bokutani na nzela ndenge nini bosololaka ndenge nini ose comportaka soki baza na problème eki oza na mbongo peut-être problème moko ya maladie oza na mwa mbongo na yo olobi te po na belle sœur nanga na bimisa kaka obimisi wana nyonso elakisaka bolingo mais bato mosusu tomonaka omona eza na mbongo eza nango evandi nango na ndako a préféré na ye mbongo wana etikalaka na banque semeki na ya kufi tomona bamakambo wana bandeko tomona kango mingi encore mingi makasi salaka mosusu pasi na motema bandeko tozala na bolingo ya basemeki na biso libala ezalaka teke kaka yo na mobali na yo te libala pe ezalaka na basemeki libala pe ezalaka na bamama bokilo kandenge olingaka mama na yo linga pe mama bokilo na yo consideraka ye pe lelo tomona basi mosusu bakomi na comportement moko pas possible la famille omona ako préféré na ye fin du mois boye soki bafuti ye bambongo to ye asalaka te mobali nde asalaka ayibi ata koyiba mobali na ye mbongo atinda na famille na bango mais otali kote mosusu mama bokilo azolalaka nzala mama bokilo azotambolaka na bilamba moko esi epasuka mais na poto kuna to quelque part bayebi ke mwana na ye azalaka na mbongo mais mwasi ya mwana na ye alingaka mbongo wana te batindela mama bokilo na ye te eza mabe makasi soki boza na mwa bakomportement ya bongo bandeko nanga na osenga na bino botika penza bakomportement wana yango ezoboma ebele ya babolingo omona mobali mosusu alingaki yo avokota na ndako ya libala metango bokota mobali akomprena na ye ke non mwasi nanga alingaka famille nanga te omona bolingo pe ekomi nango pe kodiminue alors eza bien te bandeko nanga kandenge olingaka mama na yo olingaka famille na yo olingaka baleki na yo linga pe famille ya mobali na yo en tout cas bandeko nanga ekosala pe kitoko mingi makasi bandeko nanga yango na encourageaka bino chaque jour tolandaka bateatre oyo eza bateatre moko lelo ezoya vraiment koedike biso ezoya kolamusa biso na mwa makambo moko boye oyo toyebaka te dans la vie
Tango tolandaka ba théâtre mosusu ba mwa ide moko boye ezongaka biso talo lobi mais makambo oyo balobi awa to makambo basala awa eza makambo ya solo. Totalaka ba filme na biso pour que eya kosunga biso. Et puis tango totalaka ngo bandeko nanga, totalaka ngo ka boye te, totia mayele na makanisi na biso na film yango. Toyoka bazoloba nini, film yango ezokendaka ndenge nini, o comprendre histoire ndenge bazobetango ekosunga mingi encore mingi makasi. En tout cas, félicitations surtout na Yemoko Belvi Kandila Patrona. Poutine de l'écriture, babenga kaeka bongo Poutine de l'écriture. Yeso ki penza komi seke makambweza. Kandenge bomona déjà film oyo, eza film moko ya somo makasi. Bandeko nanga 3e épisode et uti kosila lelo samedi déjà na pokwa 4e épisode et kokota. Siko na 3e épisode oyo tozaka na histoire ya Cardozo. Cardozo abetaki Mama Étoile. Abetaki ye parce que Mama Étoile abanzaki ko reprocher ye. Wana kutu ezalaki na 2e partie. Sikoyo tango aye ko beta na 3e partie nde Maria pe asilikaki. Maria asepelaki te na acte oyo Cardozo asalaki. Nde ye pe aye ko salaki no okobeta mama nanga na droit nini, na makasi nini, na courage nini. Nde Maria pe akendaki azongisela Cardozo. Azongiselaki ye pe et puis aye ko salaki grand frère na ye tonton Vini aye kokota. Cardozo a commis déjà kolela, ko grimacer mobali, moleki na yo betinga yo pe foka obeta ye ale. Tonton Vini pe abeti Maria, abetaki ye pas possible. Et ko sala ke Maria silikaki azui sak na ye ake. Tango pe ake wana nde tonton Vini a komi ko conseiller Cardozo ke non Cardozo ndenge zaboye libala eza kaka yo na ngai te. Libala pe eza famille nanga papa nanga mama nanga bandeko nanga pe. Yango Cardozo azongaki mwa muke alobi comme ça to kende na famille na senga bolimbisi. Yango bakendaki. Siko batie kuna Cardozo na kotala ye boye akendaki na ye kosenga bolimbisi te. Akendaki na ye kosenga bolimbisi te ata ndenge asengaki bandeko nanga na 4e partie to 5e partie ekoinda. Parce que Cardozo akoti kuna akomi pe ko reprocher Mama Étoile. Tango asilisi kosenga babolimbisi na ye akomi ko reprocher Mama Étoile ke non Mama Étoile yo soki okwe oye pa nanga oyebisaka nga na servifikaka yo biloko kolia boye me nga na ye pa na yo nini yango oyo lambaki. Olambelinga eloko moko te. Imagine makambo ya Cardozo. Donc na kotala eboye, na kotala filme wana bandeko nanga Cardozo akendo senga bolimbisi te. Akendaki kuna ka pona koluka bitumba. O penza Cardozo mille esprit. Babengaka ye mille esprit ya pamba te. Mwasi oyo ayebaka ndenge nini ya kosenkarnaka na ba filme to na ba rôle na ye. Ajuaka kitoko asepelisaka pe na façon o nyonso ajuaka. Ajuaka penza et encore très bien makasi bandeko na ngai. Yango na opesa pe mwa toli na ba mama bokilo kandenge zalaka. Lelo to mona ba belle fille ebele ba beba vis-à-vis ya comportement ya ba mama bokilo. Eza na ba mama bokilo mosusu bandeko na nga bazana motema moko mabe. Ba mama place nyonso bolandaka biso na yebike ba émission na nga soki natali audience ya batu batalaka na batu pe ko banda de 45 ans à 65 ans balandaka ba émission na nga mingi. Alors conseil na nga na opesa na ba mama bokilo eza que tango tokolisaka bana lelo to lobi mwana na ya mobali ake kobala tika mwana na yo asala vie na ye eza teke non parce que na botaki ye mwano ya bando bela na souffriraki mingi na ye foka mwana abando talaka nga te. Yango bokomi kotia ba motema malamu na ba belle fille na bino. C'est comme si otie mwana na yo akomi esclave na yo te mama.
ka ndenge obokolaki mwana na yo yo mpe babokolaki yo epai ya mama na yo. Eske mama na yo bandozela eloko ya retour te? Alors botika pe bana na bino ya mibali bajouir na bavi na bango na basi na bango. Soki bana na bino bako préférer bango moko keno, nalingi na sunga mama na nga, nalingi na pesa ye, nalingi na kabela ye. Gloire au Seigneur. Wana penza ye moko akopesa yo, akotindela yo. Mais soki keno azana ngote neti tomonaka ba mama mosusu asali ki boenemi na belle fille na ye mo depo kotengi na ndoka libala mwana nanga boye boye, eza bien te ba mama bokilo botika ba ma comportement ya bongo. Bino nde bozo bebisa mitema ya ba belle fille na bino. Eza na ba belle fille mosusu bazalaka na posa ya considérer ba belle mère na bango neti ba mama, mais la plupart ya ba belle mère bakomi kokomisa ba belle fille na bango neti ba mbanda na bango. Neti bozo welela mobali. Eza bien te ba mama, botika ba makambo ya bongo, botika bana na bino penza, ba belle fille na bino bakota na libala na ndenge ya bien, ba savourer libala na bango, ba savourer penza bolingo na bango. Yango nde ezalaka bongo. Yango ya muke bandeko na ngai nalingaki na partager na bino filme ya sika ya Belleville Kandila, patron na mwasi nzambe Poutine, surtout de l'écriture yeso ki akomi soki alambi seke makambo eza ya koinda bandeko na ngai na système kaka ya bien, na système kaka kitoko, na système kaka ya otolobaka chaque jour tokose makasi. Bandeko na nga tokomi na biso na suka ya partage na biso ya lelo. En tout cas botie la biso ka ndenge ezalaka ba j'aime na bino tolela yango fort, botie la biso ba commentaire, ba suggestion na ba remarque ekosunga biso te na mingi makasi. En tout cas la famille, bye bye et encore bye bye et à la prochaine.